Bandeko balandi ya émission na biso mbote na biso. Je suis congolais, je suis Goma ndenge toko kabola douleur oyo elongo na ba gomatricien bandeko na biso ya Est batoto ya Kivu batoto ya Goma tuko pamoja ba artiste comédien ya RDC balingi balakisa solidarité na bango epa ya ba gomatricien pa ba kivusien nyonso yango lelo bomoi naza awa na linto sola likambo yango. Tous les artistes comédiens baza ensemble, baza de cœur na bandeko na biso ya Goma. Voilà pourquoi sous le biais ya ANTPC, Association des 500 artistes comédiens nyonso ya Congo, ne bakanzi likanisi oyo. Bazo organiser nini? Bako organiser culte moko ya action de grâce, culte moko en faveur ya ba gomatracien. Toko sola na papa mso oxygène azam pandi avec yende to sola to za ba détail nyonso. Voilà, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Boni, Malamo. Artistes comédiens, main dans la main, balobi, il faut baser l'ensemble na bande kwa Goma. Effectivement, yangona. Donc, artistes comédiens nyonso équipé te. Oh non, soyez bien tangama artistes comédiens. Oh metteur en scène, réalisateur, scénariste. Donc équipé te oh ya songolo ya pakala nyonso. Nde par le biais ya association nous avons organisé kilte munene en faveur ya bandeko na biso ya Goma. Nous savons parce que quoi bandeko na Goma ndeli kanise to binde biso artiste comme kuna artiste comme na pe bazali kuna ba population balanda biso pe bazali biso tout ba congolais bango pe bazali congolais na compte ya coopération na biso ne to organiser kilte wana munene de prières autour en faveur pour de sa solidarité na biso na bandeko na biso Goma na kati ya kilte wana exape quand même ba toko nini mo récolte bateau bazana ba bilamba moi que ça soit en espèce ou en nature ne toko récolter yango to sala yango koli pe na ko kenepe ko la solidarité na biso na bandeko na biso nyonso bazana. On va arriver là-bas. D'abord pour rappel je dirais éruption volcanique et salamaki na Goma volcan ya Nyiragongo boyebi éruption wana moto epelaki bande comme sumba liboso ba mona lave ya volcan moto zo couler lokola mai ti lelo babi kene esili ko couler te wezena se mabele. Effectivement bato moningi on ba sa population nyonso ba déplacer mingi ba kena esaki po ba ndoro banga soki ate bimina likolote etambo na nenga sese soki kutanaki na gaz oyo ya lac ingoza susu matata ya onde bazongusaki ba population mikolo na bi amoni quand même ekiti mwa muke mwa babi mais ba population faut balanda bakonzi ndenge bandozongela donc balanda bakonzi mais biso on a cadre wana ya pasi wana moni ezali ya stress eza makambo moko yetu ndola sa solidarité na biso nde yango wana tozo organiser culte wana. La solidarité des artistes et comédiens en faveur de nos frères de Kivu, précisément de Goma. Vini Mokono, nous allons suivre l'intervention des artistes et comédiens par rapport à ça. Artistes et comédiens Ming Balobaki, programme est retenu dimanche Oyo, dans le centre évangélique de la foi en Christ. Lingomba Oye Kambami Paya pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Bon, Okuna, Toko Sambela et l'on a artiste Nyonso pour nous soutenir Bandekonapso ya Goma. Suivant. Surtout, je m'excuse. Oui. Artiste, il y aura récolte des dons. En espèces et en nature. Biso artiste to laksabe. Te biso senga te bo pesa biso to te biso pe to salisa to sunga. Donc il y aura récolte des dons en espèces et en nature. Au artiste pe baroya ba pesi kolando sali pe pour la bande na biso oyo yo ba gomatracien nyonso. Merci beaucoup. Tozo ngana yo to landa artiste comédien ne ba loba bomo na ba Pierrot ba bakata artiste comédien nyonso baza de cœur na bande kwa Goma. Suivons juste les interventions des artistes. 4000 to 7000 Congolais bakimaki éruption ya volcan ya Nyiragongo oyo eselemaki mokolo samedi 22 mai nengo gouvernement rwandais bauti déjà ko disponibiliser ba bus pona ko faciliter retour vers Goma ya ba Congolais oyo ba se réfugiaki na Rubavu kuna na Rwanda suite ya éruption ya volcan Nyiragongo. Intervention ya gouvernement rwandais eyaki après visite ya ministre en charge ya administration locale ya Rwanda na kati ya ba Britanniques déplacés oyo bautaki Goma na RDC pona kokota na Rubavu. Kasi boyeba que 110 Congolais oyo batikalaki kuna na Rubavu pe parmi bango misatu bazana hôpital pe mwasi moko auti déjà kobota. Satana belemi kotuka pe kotolangaye kolo Yesu afandi
Nous compatissons avec tous nos frères. Il y a Goma, Namakambo, Nyonso naturel, ou Salamaki, na Goma notamment Volcan, Nyonso tout et Salamaki Kuna, tous compatir na Bango. En cela, les artistes et comédiens de la République démocratique du Congo organisent une journée de prière pour nos amis de Goma. Alors, tous les comédiens Nyonso, Tozala, Nga, Narozala, Yope comédien, Zala, ensemble, de soutenir Banderonabiso à Goma. Merci. Goma, Tozana Bino et Longo, Tozo partagé. C'est vrai, ça fait très mal. Tozo kapasi na mitema ezoki. Balobi soki loboko ezo kapasi. Yeba makolo na capacité te on sala ba mouvement nyonso. Il axi que nyonso est important na vie. Pour dire bande ko na biso ya Goma, nous sommes de cœur avec vous. Moi Piron Dombasi, comédien nakozala parce que le sambo on a tozo salango à faveur ya kokanisa bande on a biso au passé comédie bango. Donc biso nyonso tokutana na culte, tokutana na prière, na église parce que Piron Dombasi ya kozala wana. Donc de cœur avec vous, de Goma Tracien. Merci beaucoup. Ok, bande ko na biso nyonso tu ya Goma, ba artiste nyonso, ba parents, bana baleki, ba maman, toza ensemble avec vous, tozo compatir na passe o ekomeli bino. On est ensemble avec nous. On est de cœur. Batoto ya Goma, Djouyenu shiba comédien ya capitale ya Kinshasa, tuna pensé Djouyenu et tuna organisé kilt moya en mémoire yenu. Tout qu'on a nié ensemble et sur ce tuna sema chie tout qu'on a nié romoya. Donc na ile culte mishi takos et puis ba comédien msusu pe bozanga te bozala ebele auto compature na bandeko na biso ya Goma. Déjà ngai na kozanga te na kozala boya ebele pona Goma tozala bomoko. Merci. Batoto yote ya Goma, batoto yote ya Este, tuko pamoya. Tuko na Gabula, ile Uruma pamoya. Mungu awasaidie, awalinde. Tuko pamoya. Bana Goma, na nyonso to elekaki na Goma. Je suis Goma, on est ensemble. Actrice nyonso acteur nyonso tout. Tokuta ne pas et pas papa pasteur Jean-Paul Mayata pour to sambela pour na mboka na biso. Je suis Goma. Je suis Goma. Donc, on a invité tous les comédiens. Il y a un groupe Nyonso. Tous à la Bissonio sur le 13 juin Oyo. Dans l'église CFC. Pour la Bondela. Par rapport à Marambo Oyo. Et comme il y a des gens ya Goma. Na yango bande kona biso ya Goma boye bake. Biso artiste et comédien. Ya Kinshasa, toza de cœur na bino. Tobengisi bino, oza na elamba, oza na misolo, oza na eloko moko songolo, oyo kozala pona ko soutenir bandeko na biso baza na Goma, tokosangisa yango pe kokomela bango. Biso nyonso tokuta na Njil, na église CFC, et pas ya pasteur Jean-Paul Delafoy. Biso nyonso tokuta na wana le 13 juin oyo à partir de 14h pour to sambela to zongi sel su mboka na biso na maboko ya nkolo. Donc oeza tansu bino nyonzulu zali ba comédien sokorate yibake nzambi akusepela ne yote biso nyonso tozala wana le 13 juin na ngonga ya 14h boya to sambela angaye oyibi vodikan oyo yo vodikan
iloku sadi toko yiba nene yo mais yiba yango yo vodika nga attention je suis ngoma ngoma tradition. Voilà toyebi biso nyonso pasi o nyonso ekolela ki bandeko na biso ya Goma éruption ya volcan Nirangongo na likama wana association nationale de théâtre populaire et cinéma autobing ANTPC lisanga oyo ya artiste comédien nyonso ya Congo bazo organiser dimanche oyo il y a le 13 mai, le 13 juin, qu'il te monene en faveur ya bandeko na biso ya Goma. Na yango ando sengi na artiste comédien nyonso. Mutoazan o nyonso ya bengami artiste comédien, o scénariste, metteur en scène, o mutu réalisateur, mutoazan ate biso nyonso na Njili na quartier 5 na avenue Bombo na église à CFC o Kambamaka na pasteur de la foi, autobing pasteur de la foi, tokosa la culte monene en faveur ya bandeko na biso wana. Na kati ya culte wana tokomeka ba bien, toko chapeli kabo ya ba bien en nature et en espèce. Ozana bilamba, ozana bileloko, ko tindi ya bandeko na so azuli koma parce que mingi ba perdre biloko nyonso. Toko ozana ngo yaka nango, mema yango, o chango wana tokosala ba koli wana na o quelque chose au pesa tokangisa nyonso pona ko tindela bandeko na biso ya est ba artiste comédien nyonso ya Goma toza de cœur na bino ba Goma tracien nyonso nous sommes de cœur avec vous ba artiste comédien bazana bino longo je suis Goma. Merci. Misana. Merci à mes fanatiques d'amour. Je suis de cœur avec Goma. Goma wetu, Goma yangu, Goma banduku yangu ya Goma. Mina kupenda sana, Mungu akubariki. Et bolembate na prière ya oyeb sanzambe. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Makamnyo se comme la biso ya lobato lobaka amen. Pona nzambe nde aza maître ya nyonso. Mais pona ko fortifier bino bande ko na biso ya Goma. Organiser kilti moko pona ko sengela bino pa bandeko banzambe au que la biso mawa afongole la bino ba porte bisike kangami pour que to seka ensemble to zongsa amoureux to zaki nango car ndenge biso na kilti na biso ba senga ka bolingo na mibeko na misala kana cadre ya bolingo nde yango to zolaksa amour avec vous ba habitants ya Goma et moi Baby la Doncha je suis de cœur avec Goma, je suis Goma. Voilà, merci Vini Mokono. Je pense que vous avez suivi les artistes comédiens. Baza de cœur, Naba Ndekonapso ya Goma, Batoto Akivu, Tuko Pamoja, Papa Oxygène. Tout le monde a l'analyse en tant qu'intellectuel. Éruption volcanique et Salamaka. Les annoncés ont signalé, il y a des géomètres, je crois. Volcanique, volcanologue, tout ça. Mais pas ça libre, la famille va commis en détresse, vraiment bloqué Bungi. Effectivement, non. Moi j'avais lu, même sur le net, il y a une lettre, il y a structure qui a surveillance dans le Goma. Dans telle lettre, déjà, annoncé que moi, je suis et mais ils vont savoir comment. Au moins, quand même, déjà, ils ont d'abord eu un problème d'internet. Donc, pour nous financer, il y a un montant, un budget, c'est un peu ça. Pour nous, d'abord, voilà, il faut forfait internet, connecté. Vous comprenez, pour tout ça. Bon, on a de la bango, pendant le temps, nous avons internet. Donc, vous voyez, mais financement, ma coquille à biloko et sengé na bango pour ça musala, ne pesi pasi, ne ça qui tibazala surpris, mais bazara surpris quand de boba. Chaque lettre mode ya batindaka ba lobelaka ba mbilinga minga ko ya na cadre ya volcan mais au moins de batu basonga batiango de côté donc c'est un peu ça. Il fallait tous avoir précaution déjà pour a protéger population na bien. Ba pesa bango non besoin internet yango yo ba futi bango ba retard na bango ba salaire. Tu vois là. Déjà de perte de vie. Les gens sont partis. Une trentaine, plus de 30 morts. Quel que soit ba kufi mususu na accident ba okene ba kufi musu ba ibanda ba perdre ba ya de bien matériel de coup ndako bouger quoi il peut dire tremblement biloko bébé belé
c'est biloko. Surtout va perdre en visible, mon frère. Déjà sur le volume 30 mais n'habitez pas même de salir des nationalités. Parce que fallait faire ça. Même n'a pas payé les bandes là déjà. Au moins on a 3 morts, 4 morts président Ketikuna des national. Vous comprenez? Mais ils sont même pas des national parce que plus de 30 bah koufina li kama moro boye naturel bien sûr aux ambo mais non bah koufite que batu na batu ba bondi bituma na quartier bah koufi non dit phénomène mort catastrophe naturelle aux un pays li kama moro na pays et puis to tourner la page boye comme c'est passé tu peux récupérer des pardon tu peux récupérer des national ah eh bien et là que ça au moins le reçoit ça sika et ça va bien bah tu vas koufi bosani pote kauki les pote koki au des national les akito mingité. Merci beaucoup. Voilà. C'est pour ce dimanche avec tous les artistes et comédiens au Centre évangélique de la foi en Christ. Un culte spécial en faveur de nos frères de Goma. Dimanche 13 juin 2021, à partir déjà de 14h. Artistes comédiens. Oh, nous sommes bien artistes comédiens. On va faire partie de la corporation Oyo. Oh réalisateur, oh scénariste, oh nani, oh metteur en scène, Moutoua Zangate, Bissonion Soto Yana Kitewana en faveur pour monter notre solidarité na bande na biso ya Goma. Équipé oh ngai nazalaka na soki na association moko na mutualité moko songo ba te oh nyonso ayebi kaza artiste comédien. Même population soki na venu na quartier na nous moni artiste comédien moko bomoni azo te pate ba dimanche na ba 15 oh yo kete oza aponi olomwana yo okoma charpentier maçon to menuisier parce que artiste comédien nous se sengeli azala donc mutu akozanga président Elombe au président Bodo président Masumu tout le monde parce que déjà parce que les artistes comédiens nous sont par le biais il y a ANTPC qui est l'association mère ne ba organiser kiltewana artiste comédien il y aura récolte des dons en espèces et en maboko makolote yakape olaxike non biso artiste comédien tala biso pe yango yotoche momso na zana ilamba moko ba chemise mo na zana ndako na koya na bongsi ya bien pona bande na biso agoma ngapela na enveloppe nanga na tie nyonso ozala comptabiliser ka sur place et bimi autant allez tu ba streetini zo goja pona kokom ekomela na bande na so nous invitons aussi également parce que ça na Kinshasa gouverneur de la ville au gros à la paix éli na biso nationaux députés nationaux éli à Kinshasa boko za la paix oh ya députés provinciaux oh boko za la boko za la parce que bourgmestre c'est un njira go zanga te jouanga donc go zanga te parce que des activités moko zo sala ma faveur bande Goma to zali wana to za biso nyonso wana donc vous allez vraiment et vous allez affaire kitoko et vous allez sengo makazi bande Goma pe ba mona que ba comédie tout talaka ba porta biso pe à cœur baza ba congolais biso to ba congolais c'est un peu ça donc je suis Goma sur un artiste non so mona kaka je suis Goma je suis Goma c'est bon mona olata na polo na comme je suis Goma so mona yo kaka jouant de la sabon que biso nion so artiste comme tout ça de cœur na bandi on a biso Goma. Merci beaucoup président Oxygène, merci à vous, je pense que vous avez suivi le message. Je dis merci à Fiston Bassène et FB International, merci Lévi Cyril Arsène Modabu, le garçon capable, pasteur Kossi, merci à vous, Angèle Kikela, merci, et mariage à vous. Merci à Fini Mokono, Gauthier Kele, Trésor Nting, Nathan, il faut équipe Moubimba, au Batravana, Rabi Mavinga, Tokutemba Sima, numéro Asika. Je remercie ma casse vraiment, la combat artiste, pasteur de la foi. Donc, nous avons dit quand même qu'il te paie et ça l'a célébré. Il y a Kambango, en tout cas, tout le monde a le ça a été. Et ça a été un plaisir. Au moins, on a libéré la corporation, on a dit tout ça peine dans le monde. Au moins, donc, ça a plaisir. On a dit Kabo. Na cadre où il y a zui makambango a kokamba kite pour makambe le bien. Tu as vu que ba fidèle paix il y a lingomba na biso barozanga te pour ba bi que prière eko sala mana artiste ba yewana to za de cœur na bango biso nyoso elongo bana changu o likambe sala maka koto lelo activité yango na ye na changu bino pe artiste a changu la sakino bi eye côté na biso biso ne tozo yamba bino. Merci. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele.
mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane o Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV. Papa, on est sénat. Oh, kasi na kani yesu. Mais on continue suki. Papa, on a tout continue suki. Oh. Papa, continue suki. C'est na défi. On continue suki. On va comme si on avait papa. On continue sénat mais c'est pas du tout. On a défi. On va comme si on avait. Go, prends la vie. On a suki na papa. Continue suki. On a suki. On a suki na la con. Tout ça. Papa, on fait ça. Qualité maman. Oh. Mama, akati suki ndenge nini? Osali ni produit nini? Mama na ngai. Tala produit osali. Zazu. Produit ya kala. Ba sali la dans susuté. Et quand il suki ko ngai. Na sala ko suki na kata suki. Non, kata suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où il est levé pour dire osali la suki. Donc quand vous singez, nga suki na wana yata awa kala. Bakata nga suki te. Tala nga depuis na koma na suki bede tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solichez Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la sous-guinadiso. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane. Maringa Septande. Maringa Septande, je explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, il y a na Kasavubu. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts,
International. FB International. FB International. FB International. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Tango satana belemi kotuka pe kotolanga ye kolo Yesu afandi na loboko ya Tata Nzambe kobondela ponanga akobondela ponanga pona longa tango nyonso e atakombongele kimakasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo bomo ya moto elonga ezalise na yo ya nakovanda nakombola yo yango ezali bomba melonanga nakoyemba nzembo na elonga nakutambola sena yo kwete ozanzampe nakovanda nakombona yo yango ezali bomba melonanga nakuyemba nzembo na elonga nakutambola sena yo kwete ozanzampe elonga ezali se na Yesu Masiya Nazareth elonga ezali na ye. C'est vrai ata pasi ata minyoko tokotika nzelo te po ete longa na bomo ya moto ezali bobele pa Yesu Masiya Nazareth. Bien aimé croix yende mtakoloba na biso so tondimi tokomona kembo na Nzambe. Ayo nakoloba na bandeko nanga na lisanga ya basantu nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali Nzambe. Kolo Yesu motema na ngai esanjola se yo kolo nzembo na yo na monoko na ngai ekoloba te
ya Nazarete solo pona yebi ete na sena moyoyo na yo na pasi bitumba na talelio na yo ipepe pambonge na simbi se kombo na yo na yo na vilanga na simbi se kondima epa na yo na yo. Ma message confirme oui. Elongo na ye to simbi kaka kondima yaya to kende wapi na mukana na Marc chapitre 5 na verset 36 bayebisi chef à synagogue tiko tungisa mokonzi mwana sakufi Yesu masio tenaki konti ya maloba na bango te kolobi na ye kobanga te crois seulement Alléluia mwana kufa kazonga kina bongo bien aimé nyonso ayo ekufa soko simbi kondima na Yesu Masia Nazareth ekosekwa ndima kaka si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Yesu Masia le chef et le consommateur de la foi. Bana CFC, Bana Kodef. Alléluia. Bana de la foi TV partout à travers le monde. Alléluia. Yesu Masia Nazareth. Total sa kondima liboso na ye. Poete longo na ye. Ndeto bima balongi.